Karine Mokonzi alobi mobali oyo azongeli azali mobali oyo Diego kaona ye. Donc mutafungola ye kolo wana pote ayoka bilengi ayoka lelo. Donc mobali oyo azana Karine Mokonzi ezali mobali oyo afungola ye. Bandeko mobali yango nani? Pona zozela ti sikoyo ata batu moko baloba komba mobali yango baloba soki nani, mais ti sikoyo nazoka penza te azobomba kaka elongi. Mais soki Karine Mokonzi alobi mobali oyo aza na ye aza Diego kaona ye, mais eza nango kamwa simple, eza penza difficile te. Bobosani ke Karine Mokonzi satanga ba Diego kaona ye, ou bien bobosani ke soki Karine Mokonzi ayebisa bino tango afungamangi na se. Bobosani bemission ezali. Soki bolandi kaka na bemission bokomi na mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko boyoki bien Karine Mokonzi alobi mobali oyo azobima na ye ye wana kaka azala Diego kaona ye afungola ye. Sikoyo bino moko bokanisa Karine Mokonzi azala mwana muke, meme tango azokima azokela samba nanu bafungolaki ye te, makolo ezalaki kaka ya kokangama. Soki sikoyo bolandi Claude Olangi alobaka nini bafungola ye na la samba, ye moko pe Karine Mokonzi na ba témoignage na ye to na ndenge kaka alobaka na internet to na ndenge tolingaka tolobisa ye, ou bien ye moko tango abosanaka ayeli biso alobi sa loba, mais bino bozoyeba te. Mobali yango tout d'abord aza mwana mukeki Karine Mokonzi te. Bobosana te Karine Mokonzi akomolinga mibali ya age na ye to ya mukeke ye tango Karine Mokonzi akokisi age ya internet 24 ans. Kokisaki 24 ans mbala moko akomi na gu ya ba o baza mikeke ye. Mais Karine Mokonzi tango nanu akokisaki alekaki 24 ans wana te, azalaki na gu. Gu nini azalaki nao? Soko moni abimi na ex patron, gu nini azalaki nango? Bon, gu moko na niki te. Po Karine Mokonzi gu neze spécial. Po Karine Mokonzi nyonso asalango po na amour na bilengi, donc na motema na bilengi. Kote kuna bravo Karine Mokonzi, yo penza ozwaka pe opesaka oyo mutayeli. Mais siko mobali yango bozomona e bien atobole loka litoi, kasi boluka kaka na la samba, boluka na ba musicien o batobola litoi, bokende na la samba te o na bapomba o na ba garde corps, non, na ba musicien. Soki pe bokende na ba drummer batala ko bokende kaka. Soki pe bango moko ba chanteur, ba messieurs les chanteurs boke kaka. O bazana succès na ba o ba na succès te boke kaka. O ba bimisa album na o ba bimisi te boke kaka. Et puis bobo sanate botala lisusu azana eloka litoi. Boluka ba musicien nyonso mbangu oyo bazala wana na katia maison mère ba série Karine Mokonzi azwa kokende kuna, ba série Karine Mokonzi azala kuna na ba oyo Karine Mokonzi abima na bango. Obo yebi nyonso wana botala nani mikolo azola ta grumete. Nani atobole litoi ndengwana, nani akati suki mikolo ubongo. Bokene mbangu na ba Facebook na bango.
surtout bobanda oyo baza na Belgique pembeni sima boke na France sima Allemagne. Donc 3 mboka wana ezanga te mais bobanda na Belgique. Par exemple JDT azaka na Belgique. JDT aza pembe mobali wana pe aza pembe. JDT atobola litoi mobali wana pe atobola litoi. JDT azaka na Grumete mobali wana pe na Grumete. Mais na lobi te eza JDT po na boyi mwasa JDT akosilika po JDT aza na mwasi na ye. Mwasi na ye pe aza métis. Aza métis mechola. En plus ayebinga na pesi yo mbote kuna ma sœur. Mbiko toliaki mokolo wana na makayabu eyaki danser. Na pesi pe bamasta no nyonso mbote awa na yawa mpo na bimisaka vérité mais na ndimi te eza type na yo mais kobosana pe te yo moko yebi kaka masolo oyo bobetaka ya kati entre basi. Alors salelango tia tumbaku neti nga na tie ya bazombo kotia tumbaku ya bamétis te. Bon nazoloba toujours mobali wana eza JDT te mais Karine Mokonzi ye moko ye azorepete yango kutu na balive nyonso eza kutu te ye alingi kaka toyeba. Surtout alingi kutu biso toyeba te. Alingi bato ya maison mère bayeba. Alingi wata yeba. Bon, nga nakoya kobenga pe nakoya kobenga ninja. Ninja na benga ina tuna ime ninja aza discrète. Aza mutu moko bien éduqué civilisé. Koleka bapomba nyonso ya Congo. Akotaka na buzoba te, alobaka pe buzoba te. Ata azoseka. Ata koti bisika bashege bazali, atika la kaka ninja. Bon, yango na tiki. Alors, natali mutu mususu na kokobenga azate, nyama kora kako kosanga, azala kodute. Na kobenga pe ata chanteur mususu te, omona kako lelela nga yawa, na kokanisa mutu azolela, likelele. Me bandeko, o bozolanda. Ba chinois, bazosian mondele. Naba to bolingaka bwana Congo bolingi boyeba Karine Mokonzi azoloba deja mutabima na ye Diego Kao na ye etanke Karine Mokonzi eza penza confirmé na munoko na ye moko muta afongola ye na se ezala na la samba ebima na munoko ya Gloire Olangi muta afongola ye na se eza na la samba ebima pe na minoko ya bato mususu mutu wana fo ezala JDT wana boyebi yango. Elobamaka mingi kombo ya JDT. Kombo ya JDT koma kolobama mingi. Ye mutu afungola Karine Mokonzi. Ye mutu avanda na ndako. Karine Mokonzi avanda na ndako na ye. Ye mutu soki bake kotala ye jeune fille moko ya mwana muke azako bima wana azo kimisa ba journaliste na mabanga. Quel love. En tout cas madame JDT limbisanga ye. Ngana zoloba kaka makambo yo ezobima egoza ta musu mobile note. Na yebi ndengo lingaka ye. Na yebi teke po na yoka na masolo. Na yoka na munoko no moko. Tozala na yo, to vanda, to seka, to mela, to lia. Tango kutu nga na kelala. Bo regrete. Yo na ba camarade na yo. Ndenge nini papa robot. Les sel mobali yo toza na yawa. Les sel mobali wazo tinda biso. Azo chamwe lengi ya bisika toza. Akene kolala. Alors, siko lo kwa na yebi yo bien. Kobosa na te. Parmi ba camarade na yo. Camarade no moko. Azalaki pe na matanga ya majaki. Bon, camarade na salaki semblant. Bon, na olobate bisika wana. Na olobate po bakoya ko comprendre camarade na yo. De toutes les façons camarade no, il pas l'accès qui kaza camarade na yo. Abete Karine Mokonzi kara. Mais j'espère que eza JDT. Mais le col la Karine Mokonzi alingi to yeba. Azongeli Diego Kao na ye.
ora zongi ata Livingstone ate Staley mais zongi Diego Cao. Bon, côté kuna nandimiye po Diego Cao azali le sel mutu ayaki apanzi mabanga akoti pa zongi na Angleterre akepesa ba rapport. Donc Diego Cao azaka toujours mutu malamu akendeki asali makambo atindaki ya zongi etanga azane portier. Alors Diego Cao oya Karine Mokonzi asali pe ndenge moko akei apanzi bambouchir azongi pa ya mokonzi na ye Karine Mokonzi pa ya oya ye oya landa ba journaliste na mabanga. Ay nkolo Karine Mokonzi pone osali boyeko po balobi na oke o mibali ya mike o mesana bango ba critique trop. Ale yo kezwa sikoyo Diego Cao na yo po ba mona différence à âge ou bien que pour amour tenga na moniza pour amour surtout mikolo yo Diego Cao na yo azo dégager so beauté na tentire wana akalinga suki. Ya ndenge ndenge ndekwa nani ndenge petite sœur no grande sœur ya Nadine Mukende azala na Angleterre o alobaka na site nanga alingaka mibali soki bakalinga ya pembe alati eloko litoi batobola na mopanzi grumete na loboko chaînette ya or na kingo ezongenga lokola ya papa robot te ya papa robot ekokana na ya Grace Mbisi. Ouais, wana mna pesa Grace Mbisi. Milliardaire ngana yeto na chaînette moko na somi mibale na pied moko ngana tikala na moko. Karine Mokonzi likambo nini awa ozongeli Diego Cao na kati ya Belgique. Pona nini alobaka oza na Belgique? Parce que Diego Cao Karine Mokonzi na mission ya lobby ya mukolo wana arevese te ya lobby kaka. A lobby ake musala. Diego Cao ake musala, aina ndako ake musala aweya. Seka zo sala kana kati ya Belgique. Na ndimi teke na tentire wana zo sala wana sukisi wana na mona sukisawa. Bon, bino yeso bo comprendre mobali ya Karine Mokonzi Diego Cao na ye ekokozala JDT. Mais JDT azana mwasi na ye sérieusement ya métis. En plus mwasi ne wana yuma aza yuma te. Et puis mwasi ne wana ya JDT. En tout cas so ozakot na tino tu na yeteke so bazana mbanda. Pone lobeli ne kaka ozoka ke azanga mbanda. Azape na posa azana mbanda te. Azape na posa JDT azongela Karine Mokonzi te. Wana na koyebisa bino nazana ngo sir. En plus na groupe na bango. Bon, na sukisi wana. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba.
hein? Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Baxam Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Baxam Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.